miso wana po efongwama ezalaki te eloko mbala moko pour bafungoli. Bon, na sorcellerie c'est pas ça bongo le même jour barope soki ndoki bafungolo miso bandi omona. Bon, na magie pe il y a d'autres peut-être mususu batu ba PC peut-être mususu une entité moko boye le même jour afungoli miso. Mais il y a peut d'autres procédés ndeti ya refungola troisième baroluka ba pesa yo nanu ba exercice au travail. Pourquoi ba exercice au travail? Parce que ba exercice wana ekosunga yo misu na yo emona misu efungwama obanda komona makambo cela veut dire on loba misu efungwama enyo loba teka misu ezofungwama po omona makambo ya monde na bino mais misu ezofungwama po omona monde des esprits. Cela veut dire tu as la facilité à omona un ange et tu as la facilité à komona un démon. Bando soit délivrance cité. Esprit ils ont insisté mais ils ont été tous au bon ils ont insisté ils ont maman troisième jour to banda ko prier na mona ngo boye vision claire pour que bimi mutu na nzoto na kati prière na pesi message wana tout évangéliste Arnold tout évangéliste Joël kuma babaroye biso tout na ta papa Josué Lokamba oye biso lokwa na kati prière na lobi pendant que to sambela awa na moni pourquoi bimi na nzoto pe na détailler pourquoi na nabi pourquoi na za muke munoko songe boy se wana la te kanga dadi na tindi sujet to bonele loko nyonso tout bata na nzoto aserwe bima wana na nos frères notre travail na département intercession ni prédicateur ni ministre dédié to bandi o prier sera gangi oyo keloko etambole na nzoto ba fi ba e ba kangi eliputa ba bandi o benga pantalon ba benga pantalon kaka dete na pesa pourquoi bima batu ba koya na service wa bat ba ki somo ba bandi o kwa bat bandi o crier nini ke ba pasteur oyo basala sortir nzoto na bango baza na niveau ya ko expérimenter ma mwanzambe déjà ils sont dans le bon ba pasteur o bazo sala ba bima na nzoto na bango bakina na utaki na zaki na muninga na collègue na France mais pendant que yaza habito kutana ki to sololi to pesa bon eloko yo lobi eko nécessité débat mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana olongo na nzambe oyo mabenga na makomi to continuer témoignage. To continuer témoignage. Après to kata. Shalom mbote na bino nyonso boko landa biso bisika bozali na tango oyo. En tout cas tolingi bino mingi pe boye malamu na les Nazaréens, c'est toujours moi la princesse de l'Éternel maman Tiffany Mokwa. Tozoko ba na témoignage na biso ndebo monaki na première rubrique na yango to yambaki bongo le évangéliste, le pasteur Inès, l'évangéliste Inès, yene mutazo pambola biso na témoignage na ye oyo bisika wapi akenda ki pe ko luka ndenge elenge ba bilenge ba sepelaka na bolenge na bango bible bima to sala ete to ebete mokola suka nkola ko mapso ne sambise. Alors lelo to zesu na ye mais juste après cet élément nde toko pesa yembote poto banda témoignage na biso. J'ai à vous. Ndoto komi réalité. La sœur Tiffany Mamago de Bondembe. Il est Dieu. Yesu ya biso ya babutu pe ya moyo.
Yesu anga ya babutu pe ya moi yo yebi bomoi nanga ata nazolela ata nazoseka he Yesu nanga ya babutu pe ya moi Yesu yanga ya mikolo nyonso oyebi oyetungisaka motema nanga ata navandi kimia ata nazoloba te o Yesu wanga wa mikolo nyonso Beta milolo, milolo, milolo. Voilà. Atana Zalina Papananga Atana Zalina Mama Nangai Akolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso Atana Zalina Yaya Nanga Atana Zalina Mama Nangai Akolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso Atana Zalina Papa nanga Atana Zalina Yaya nangai Bakolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso Betela nzambe milola bien. Toyemba ngo ndenge mama Lili Sumbela yemba ngo na Swahili. Yesu ni wangu wa siku zote Yena majua maisha yangu hata usiku hata ujua Yesu ni wangu wa siku zote Yesu ni wangu wa siku zote Yena majua maisha yangu hata usiku hata ujua Yesu ni wangu wa siku zote Soko yebi nzembo zobina. Abe ya nzambe eza wapi mobaya Mungu iko wapi esepelisi mama dada Ndimbu papa Jise Ndimbu loyembo oyo donc na denderle bisika wapi bozali etonga eza wana déjà bakobondela dimanche nyonso to donc bokoyeba beaucoup plus d'infos tokopesa bino na mikolo ezoya mais aussi Nekab depuis les isa ndeko nanga nzamba batelela ngai yo mikolo ebele na sam mokili oyo kino Yesu Masia akozonga mama Madeke Bani love you so much nzamba batelela ngai yo mama Betiko Kelea ma maman chérie que Dieu te bénisse pourquoi pas papa Guy Labala na Afrique du Sud nde tozoloba awawa shalom Shalom maman. bonne santé Zambo bati. ah témoignage ne lekinde eko na yango Bon. Namoni ezotala main. ok Témoignage etala. la réaction zute Bon. Na chaîne na yo jusqu'à maintenant azuna nos réactions te. Mais j'ai d'autres chaînes peut-être même sur la réaction. ok merci beaucoup c'est que non bazumi tout non te ne pas bazumi ngamba lo bana hote Ouais, ça va. voilà c'est que vous témoigner de bien to ko bana témoignage na yo mais pesa na bandiko ba ko lando mbote pe solo na bango Na pesi bino nyonso mbote bato bozolanda biso Zamba lola a pambola bino. Je vous assure que boza bato ya sengo parce que bo comprendre ba makambo yo et sengé na bato nyonso te ba comprendre. Amen. Vraiment Zamba lola a pambola bino. Bonjour, bonsoir, ça dépend ya heure oyo vous allez le kuna. Zamba lola vraiment a sala bino bolango. Bah surtout dans le ministère évangélique pastoral prophétique. Nous le Seigneur nous a appelés dans le ministère prophétique. Avec biso dans le ministère prophétique, vraiment j'aurais beaucoup de choses
pe musala eza ya munene ya kosala. Musala eza ya munene ya kosala na bavi ya batu pe na mboka na biso lisusu. Ok. Ouais. Pourquoi le bureau? Na lobi bongo parce que o to monaka na butu kola lobaka na ba réalité o to mona na terrain eza moins un peu différent. Ezala ata na religion na biso christianisme il y a plusieurs choses que senga batu bayeba pour kombo Nzambe tombona. Merci beaucoup, Papa Inès, le prophète. Totike Liona no temps. To yo quand même toutes nos questions moko pambate ute na Islam kuna oyebi makambo ndenge ezalaka. Est-ce que ba mizima malamba za ba mizima pe mabe bazali toka ba babi Islam na kati na ngweza deux parties. So ningo ke na ninga bien ok. So ningo ke pe na mabe ok. Est-ce que ça solo? Bon. Eza solo. Eza solo dans quel sens? Dans le cas un peu nazala tolérant. Naza vraiment tribalité. Pour nous avons des chrétiens tribaux. Ou cas sacrifier peut-être témoignage à Bakinsou pour ma propre intérêt. C'est que moi je sais dans l'islam, il y a d'autres personnes au balandrandela droite à tout droit. Et d'autres personnes peut baser dans ma camna bango, il y a kobatama. Dès moi pe na christianisme, il y a des hommes de Dieu au bosse l'anzambe na nzela tout droit. Il y a peu des hommes de Dieu au bana ba makamna bango mususu ya CCC, ba bomba pe partout na religion sur makambwane zalaka. Na si écoute na évolution et témoignage nanga ndé on comprendre peut-être sur d'autres choses ndé ni na ko na sembo. Voilà tout ce qui le ngonga. Vraiment merci. Na si je me trompe pas to suka ki to lobai to ya ko lobela l'initiation ndenge nini il fallait que c'est passé avant l'initiation total c'est que ezala ki vraiment désir ya bango moko ba esprit ba préféra ki ngana sela bango ba localiser ngai une fois na sala ki a contact na mwalimu wana tanga benga ki ba jina bengi ba esprit ba localiser nga après ko solana bango na kenda kinda ko après quelques jours plus tôt na moni batinda ki mwalimu wana ki ko zwanga proposer ngai bon jour oyo ba esprit ba kitaki bazalaki trois esprits na si ba esprit ba musulman ba yebi bango ezalaki na jino to bengi na kombo ya Shama Roshin ezalaki na jino to bengi na kombo ya Maimuna ezalaki pe na jino oyo tozo benga na kombo ya Isbunda wa Mabunda. Cela veut dire trois esprits wana par rapport ya ndenge plan ilingaki pesama c'était prévu faki ba pesanga Isbunda wa Mabunda na tambola nae. Mais chose c'était plus grave ezalaki que Jino ya moi si to beng na kombo Maimuna a précédaki Isbunda, cela veut dire a choisi ça qui que ngana travailler na ye. Bon de to solo ba ke lokola na côté déjà na makambu na bango mwalim me ba ebisaki encadré bien formé pour arosala na musala munene oyo arosala. De mwalimu abande ko préparer nga par rapport ya initiation na ngai. Na kati ya préparation ya initiation apesenga vraiment ba cours rebelle, apesenga ba notion ba technique ebele ndenge nini oyo nakoki ko évoluer na domaine spirituel. Parmi ba formation ba makamba formation apesenga na kati ya magie tolobaka eza na trois principes de base ou trois principes fondamentaux. Où est simbi un occultiste, où est simbi un magicien, il faut maîtriser en poids à la puissance. Principe alboso na magie ton bazo initié yo, il faut na nous premièrement oyeba ko utiliser pouvoir ya visualisation. Cela veut dire tolo ba pouvoir ya visualisation eza ko visualiser likambo ya ko sala moi plan ko mona likambo yo zo lingo sala. Ata likambo ane salamité mais yo mona ngo déjà donc dans d'autres termes to développant le roi à la fois au mona déjà le romozo expérimenter nango. Deuxième pouvoir ezaki pouvoir auto bengango pouvoir ya parole. Cela veut dire un occultiste il faut aloba devant face à likambo to devant le kwazo sala il faut aloba à partir ya koloba cet pouvoir là ezozala exercer. Ya misatu nde to bengaki yango pouvoir ya art. Cela veut dire eloko nyonso surtout
un magicien to artunion surtout magicien à posaka artunion surtout au magicien azo posé eza très significatif. Dans quel sens? Moi soyez par exemple na temple ya un marabout to na temple ya nganga omoni ate kiteni ya rouge omoni apelisi bougie pembe omoni ache ya noir omoni ache ya vert omoni apelisi ya sang omoni apelisi chulai babiloko wana nyonso tout eza na importance na yango. Cela veut dire atie yango azama te ayebeloko atie pe eza na interprétation oyo ezozwa. Raison pour laquelle dans le monde spirituel hasard ezalaka te pourquoi? Parce que ce sont des choses oyo ba formaka mutu nango ayebi yango malamu. Cela veut dire na kolobaki na monde spirituel soki mutu ozwi formation ya malamu te tango kozala initié obanda kozala ba retour ebele oyo ebanda osala mela yo. Dans quel sens? Parce que il y a d'autres choses au bas pour apprendre yo peut-être mususu tango bazo apprendre yo omoni fait nango te mais à la longue tango komi ko travailler nde omoni fait nango. Alors j'avais des cours oyo na zwaki ebele vraiment j'avais des cours tant na lobaki j'avais des cours naza na makambo ebele oyo ba apprenaki nga. Il y a d'autres choses makambu nga na apprendre nango te peut-être mususu pas ya mwalimu. Il y a d'autres choses na apprendre nango pas une entité. Cela veut dire ba pesinga un esprit abandi ko former yo. Cela veut dire makambo la kiso na butu soko yo présenter ngo pas maître na yo maître hôtel habité ba makambo ngo ezaka abandi ko peso susu explication mais ozozwa formation na butu ozozwa formation na moi tango mwalimu azosala ba pratique ya babiloko na ye yozo mona tango osela batu ba kisi yozo mona bo travailler ensemble parce que ozozala préparer na makambo wana. Alors mwalimu alobeke pour travailler malamu il faut to fongola yo misu to fongola yo eza misu oyo eko capacité yo o comprendre monde des esprits. Okay. Nde misu wana po fongwama ezaki te loko mbala moko pour ba fongoli. Bon na sorcellerie c'est pas ça bon le même jour ba repeso kindoki ba fongolo misu bandi o mona. Bon na magie pe il y a d'autres peut-être mususu batu ba PC peut-être mususu une entité moko le même jour a fongoli misu. Mais il y a peut d'autres procédés ndeti ya fongola troisième baroluka ba pesa yo nanu ba exercice au travail. Pourquoi ba exercice au travail? Parce que ba exercice wana ekosunga yo misu na yo emona misu efungwama obanda komona makambo. Cela veut dire tono ba misu ofungwama engolo bateka misu ezofungwama po omona makambo ya monde na bino mais misu ezofungwama po omona monde des esprits. Cela veut dire tu as la facilité à omona un ange et tu as la facilité à komona un démon. Parmi les exercices, quand je l'ai fait, et à qui ko activer na mis au babengi troisième œil. Troisième œil, les amis oyo ezalaka na entre les deux sourcils, les amis oyo ezalaka awa, cette yeux là ezalaki activé. Mis wana tango ezalaki ekomaki activé, na lobiki ya mukolo mis ekomaki activé nde nayaki ko remarquer eloko moko. Cela veut dire elo ni na remarquaki namonaki nga nazobima kati na ngai. Tant nalobi namoni nga nazobima kati na ngai. Wana na moi. Et c'est passé na butu. Activation miso ane c'est passé na butu parce que méditation plus na banda osala ngo na butu. Namoni esprit na nga ezobima kati ya nzoto na nga. Mais nzoto etikali mais esprit ezobima avec conscience. Cela veut dire j'ai la facilité ya kosala na esprit ezosala makambo nyonso surtout oyo intelligence ya bomoto ezokomandango. Le premier jour tango esprit bimaki j'avais vu des manifestations qui étaient un peu étranges. Namoni nanu esprit bimi ebandi kosillonner donc esprit comme na capacité epumbwe ebaluki na ndaku donc ebandi kosala mwa ba mouvement bimi libande ebandi kosala mwa ba sortie du corps. Mon esprit était activé. Or, pour travailler malamu na esprit na yo, pour esprit tango ezozala activé, ozokende ko travailler yango na degré ya âme. Na degré ya âme, il y a plusieurs enseignements peut-être mususu na christianisme.
ba ignoraka yango to pe ba na connaissance nango te, mais ezo faire part eza très efficace na spiritualité ya mutu. Mutu nyonso tu oyo azaka na corps, aza na esprit, aza pe na âme. Biloko wana Nzambe atia yango kati ya mutu eza échantillon te. Ce sont des choses oyo eza kati ya mutu et vivraka. Mais le problème en question eza que na kati ya science occulte baolakisa yo ndenge okoki kosalela bamakambo wana, ndenge okosala bakor wana, ndenge nini ekoki kofonctionner kati na yo. Raison pour laquelle natalisi eke na nzoto ya mutu ezala na baportail de l'esprit oyo tobengi yango eza baporte oyo esprit elekelaka to pe esprit efonctionnaka. Toza na 7 chakras, bien que ezalaka plusieurs, mais nous avons 7 chakras oyo ezalaka na nzoto ya mutu. Chakra ya liboso tobengi yango na kombo ya chakra racine. J'espère que vous excusez pour na terme yango ezalaka vraiment na nisi ya mutu. Chakra ya mibale babenga yango chakra sacré, yango ezalaka vraiment na sexe ya mutu. Chakra ya misatu babenga yango na kombo ya chakra solaire, yango ezalaka na mutolo ya mutu. Toza na chakra du cœur, toza na chakra ya gorge, toza na chakra ya mbunjo ya troisième œil, toza na chakra ya couronne na mutu. Donc chaque chakra wana oyo tozolobela na kati ya science ezalaki pe na bakor na yango. Cela veut dire chaque chakra eza na corps nango et eza lié nango, pe corps wana eza na fonctionnement entre chakra wana. Na pe ces exemple ndeti chakra oyo ya 6e œil, ya 3e œil, le 6e chakra oyo ezalaki activé, yango ezalaki attaché na corps oyo babengi yango corps bouddhique. Corps bouddhique wana eko permettre na un magicien, na un occultiste aza na facilité ya kota contact na ba esprit mususu, aza na facilité ya ko se communiquer na ba esprit mususu, eza à partir ya corps wana. Nde babengi yango 3e œil, misu wana o batu balobaka. Souvent musu batu balobaka misu, mais eza esprit mobimba oyo ekoti na kati ya connaissance ya bamakambu oyo eza un peu spirituel. Nde tozoloba ke corps oyo sikoyo yo banda ko fonctionner nango oyo banda ko travailler nango ekozala corps oyo tobengi yango corps astral. Corps astral eza corps oyo eko permettre ngai banda ko permettre biso to sala ba voyage, et banda ko permettre biso to sala ba voyage astral ou bas astral, et banda ko permettre to kutana pe na monde des esprits avec d'autres esprits pour fonctionner. Pourquoi? Parce que il y a d'autres choses to banda ko lobake ezali ba biloko oyo boko régler yango kaka sur le plan physique ité. Il y a d'autres cas na ba via batu et banda ko luka au sali voyage. Okiti parfois mususu na monde na bango to pe na monde ba ancêtre na bango bosolo likambu oye ozongi opesi mutu résultat ya makambu oyo obande kosala. Mais pour osala makambu wana facilement nazo insister faut ça la premièrement maître pour banda kosala voyage astral. Pour souvent nous attendons balobela si voyage astral peut-être musu bakantalo weza masapo, mais ce sont des choses qui sont vraies oyo parfois voyage wana et pas un occultiste et pas un magicien, et ça n'a pas conséquence moko ebele soki oza bien encadré. Dans quel sens? Okoki pe kosala voyage wana osali voyage okei soko ozalaki préparé pete okosonga te. Il y a d'autres esprits bakoki pe ko retenir yo bakangi yo na monde wana otikali wana. Soki ata na Bible okomona Bible ebeta lisolo il y a Archange Gabriel. Archange Gabriel, tant que Daniel a côté ba prière, Zamba tindaki Archange Gabriel aya kopé ça na Gabriel na Daniel message. Mais Bible solo ba ke Archange Gabriel wana azalaki retenu par d'autres esprits. Cela veut dire que réalité wana so Bible so reconnaître ango.
C'est que ça. C'est que ça makambo existaka. Pour un ange de Dieu, tala non va parvenir qu'au kangaï. Soit raison pour laquelle dans le bakutu combien de fois que yo mutu top esprit à mutu bako kangango. C'est que na likolo na strate supérieure tozaka na bantité ya makasi. Tozaki na ba esprit moko ya makasi ya jeté. Cela veut dire baza na facilité à compliquer yo. Et surtout soko sali eloko oyo yo oyebite. Yango moni ata un magicien soit aligné bando sala voyage astral, il faut azala na adresse. Il y a esika o azo sanini azo terrir. Pourquoi? Parce que esika oyo azo terrir et esika oyo ozo kende ko régler ba problème. So sali voyage astral peut-être mususu ebe esika oyo terrir. Oko se retrouver peut-être mususu na temple mususu ndenge pe mususu to mona bakangi yo. Ndeti je me souviens un jour tozaki na jin wana maimuna na temple na bango to bande ko régler ba maramo bo ezalaki wana. Tomoni subitement bazoya na un sorcier à ça qui voyage astral mais à se retrouver na temple na bango. Cela veut dire ces sorciers là babetaki vraiment makasi. Babetaki makasi pourquoi? Parce que batunaki oyo sala nini oyo koluka nini awa. Azaki na eloko olobate pe azalaki na réponse oyo vraiment ezalaki convaincante ya kokia kopesa. Nde ba suspectaki babetaki. Eza ba danger ya voyage astral. C'est pour cela oyo kata na ba masolo bato ebele bakufa likolo ya voyage astral wana. Parce que eza voyage motan mutu asala rango bakor nyonso wana natangaki ezaka lié na nini na corde moko tobengango cordon d'argent. OK. Cordon d'argent ezaka lokola élastique. Et ezaka lokola élastique. Soki parfois mutu asali voyage astral akei yango nde ko capacité mutu azonga partie ya cordon wana. So cordon na so bakati yango esili. Raison pour laquelle atata na ndo sela bana ebele ya bandoki délivrance. Bayebi ba makambo na oloba nga mwana ndoki abande ko banga ko pumbwe côté na nge surtout so na vete na iseke ba so pumbwe na compliqué po na yebi na koki ko bondela nzambe na bondeli nzambe na bloqué ye ibeta sali voyage na ya bimi ake na sambeli nzambe esprit na ye zongi ko kasuko kota na corde. Mais vu que tozana musala o ya ko sauver ba âme tozala toujours wana po na ko avertir bango po bayeba na ko bimate ba soit délivrance na bango lolenge oyo esengeli. Raison pour laquelle na lobake il a spiritualité eza malamu kozana connaissance nango et surtout ya bonzambe spiritualité ya bonzambe ndeleki nyonso. Omoni quand j'étais dans monde wana j'avais des choses onga na expérimenta, j'avais des choses onga na mona, j'avais des choses oyo na sala. Mais eza na eloko moko na lelaka po na bandeko na biso ba chrétien. Ignorance eza makasi na kati ya christianisme. Oyebi un chrétien mama Tiffany, chrétien oyo aza na connaissance spirituelle. Na kombo ayero choix ou Jésus oyo azotanga. Aza bombe, un occultiste ou un magicien okokosaka na ete. Aza bombe à retarder. Pourquoi? Aza na autorité moko, aza na puissance moko au monde à molini et koka ko supporter ete. OK. Mais chose plus grave, na mona souvent mususu bandeko na biso ba chrétien bazo se plonger na ba distraction, bazo se plonger na ba makambo boye ezangati na au lieu de travailler ya koluka ke nzamba fongolo connaissance ya spiritualité. Nzamba fongola yo ba secret ya spiritualité. Mais au monde d'autres chrétiens bazo rejeter yango bazana toujours koluka kosala ba service yango moni ba pasteur ba tomber na ba piège moko makasi ba vie na bango na ba témoignage ezo beba makasi ebeba eza par rapport que ozo affronter eloko oyo yo yebite.
Ozo affronter on a pas danger donc tu dois affronter loko oyo yebité pour il y a d'autres cas na christianisme d'autres délivrances pour ça on faut non nzamba fongolo no miso molimo. OK. O ça na miso oyo mona na pesa exemple le roi miso le roi délivrance à moi na sorcellerie. Délivrance à moi na sorcellerie ko sango par la foi. Oko sango par la foi ndengeni. Yo za na muto a olaline abimi yo yebité. Mais yo zo tia foi ke abimité mais abimi. Au moins côté basa nzambe belé bazara compliqué côté belé ba échouaka ezakelo ko wana apesa conseil na basala nzambe po fingisa kombo nzambe te po lelo makamuso ekomi na kati ya christianisme ezake so muto a opéré na dimension moko eza très élevée au moins bat bakembala moko wana eza kisi wana eza magie cela veut dire na lobel musu ba mona kisi le kinzambe oui pourquoi parce que il y a d'autres manifestations d'autres opérations bazo expérimenter en côté. Oya enfant ndokoto na ba distraction zwata luka nzambe soki ndoki azomona to pe un occultiste omona misu na ye eza limité mais misu a mwana nzambe ezara limité te misu a mwana nzambe mona katala il y avait d'autres choses peut-être mususu na troisième œil to bando mona ngote il y avait d'autres choses na troisième œil omona te parfois musu mutu mwa zo ya liboso na yo vu que ça mwana nzambe a solo miss no wana butu wana emona ete emona ka lumière emona kaka lumière le roi soleil ibete le roi de lumière moi makasi liboso na moi on détecter o yazali ezati yango zo mona christianisme c'est le temps to soit conscience to longa na ba débat buzoba to longa na makambo ya bomwana monde molini et fonctionner s'il vous plaît l'homme de Dieu lorsque olo babongo ngolo ba biso nini ke ba pasteur oyo basala sortir nzoto na bango baza na niveau ya ko expérimenter ba nzambe déjà ils sont dans le bon ba pasteur o bazo sala ba bima na nzoto na bango ba kina na utaki na zaki na muninga na collègue na France mais pendant que yaza habito kutana ki to sololi to pesa bon eloko yo lobi eko sortir du nécessité débat dans quel sens na maturité on naza nango to na loba maturité na bi maram na loba naza na maîtrise ya monde spirituel naza muto na travailler na ngambo ya satana na développer ki spiritualité complication ekotaki na ngina bela libomba po témoignage na ngana aussi ça pour il y a d'autres personnes basengaki à se convertir te ba maramususu po loba ndenge non ndenge se convertisaki mais non pe sabino ata adresse pasteur na nga zalika na te va témoigner histoire na ngeza histoire te peut-être mususu eye bimika abwe naza na ba histoire vrai na ba témoin eza na batu misuku na initié bango ti lelo na nini na internet basaka ba émission bazo témoigner pe bazali ba élève na ngai bazali j'ai des témoignages qui sont vrais j'espère que tu roloba bon na bina maturité spirituelle na sana ma tifani la ndelo no linga na loba na kozala moins pe na difficulté ya koluka ko taxer opération nyonso le diable. Pourquoi? Moi, je vois dans la Bible, Nzambotinda Moïse et pas Pharaon, Moïse a joué une opération à Boakinzete comme nyoka. Pharaon pas bien ba magicien et ba Boakinzete et comme banyoka. Mais nyoka Moïse et Méli ya ba Pharaon. Cela veut dire problème nanga na simbina nous nzeta Pharaon comme nyoka, ya Moïse pe et comme nyoka. Naza na kati répondre que les mêmes eloko o nzamba koki ko produire le diable n'est pas produire. D'ailleurs quand tu prends okende plus loin que le baquet maman diable azara imitateur. Le diable est imitateur. Diable a eloko ya créateur. A utiliser kaka babiloko nzamba sala banyama batu. Ana eloko créateur. Azana eloko o ya créateur. Babiloko mususu ata so moni diable azwa enseigner na batu po biloko neza makasi na kati église sacerdoce à diable. S'il vous plaît papa, sortir du corps net na biso ba nzambe so bozoko appuyer bango ki nzambe pas ko sala ngo. Bibliquement okoki ko se baser na nini? Bibliquement tokotanga na histoire ya deux rois. Deux rois. J'espère que boyebi yango bien. Boyebi yango bien. L'homme de Dieu sunga na Bible tokotanga ngo. Oh, il y a d'autres zones pour Olobelango Malam, il faut comprendre les réalités spirituelles et matifani.
Ok. D'autres choses so yebi angote Bible oyo mona eza zamba. 2 rois combien? Zana zo na pesa verset toujours tangango. Bible eza zamba makasi. So yebi angote omona obebisi Bible. Zana lukango na pesa ngo. Okoki ko paraphraser ata. Bon. Eza na 2 rois en attendant na loba awa nazo lukango pe les hommes de Dieu boza na connaissance wana histoire ya Élisée na général Naman tangu Géasi ake kozwa offrande epa ya Naman oyoka makambo oyo Élisée abandait kolobela ye. Toza na 2 rois chapitre 5 le verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté à son char pour venir à ta rencontre, et c'est le temps de reprendre de l'argent et de prendre des vêtements. Histoire tangu Géasi aki azo offrande wana et pas Naman. Élisée azongaki na ye. Esika azalaki. Mais tangu Géasi aye kokuta na Élisée atuni ye outi wapi. Géasi ayebise na détournaki ni na gauche ni na droite. Mais yoka réponse ya Élisée na makambo. Élisée azo ebisa lobi ke mon esprit n'était pas absent. Tangu yo okende kozwa biloko ana lobele espoir nzambe te. Cela veut dire eloko Élisée asalaki wana ezalaki sorti du corps. Non. L'homme de Dieu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mon esprit n'était pas absent. Ouais. Obike okoko vanda nzamba otalisa yo. Mobimite. Dieu te fait montrer quelque chose. Où ils allaient na mboka. Où il a msiza okozala auso na mama mona poto. Est-ce que pour mona likambu ya mutu asali na poto, il faut bima na esprit. Nzamba capable oza ao mislo peza ya ofongama. Mama pendant que oza prophète, ba pande za bino. Ba panda eza bino ba prophète. Pendant que na loba na yo nazomona yo mama oza na mwana mo pembeni wana. Ozomona nzamba pesi yo capacité ya mona. Mais ezate ke yo obimi na nzoto na yo po ke no mona mama. Landa a bien. Moni abi mon esprit n'était pas absent. Landa a bien. Omoni eloko nzamba zola kisa mutu. Na eloko oyo mutu amoni ye moko. Bible est différencia biloko wana. L'Éternel m'a parlé. Ozo comprendre? Nzamba lobelinga. Na eloko l'homme de Dieu azolo bake mon esprit. Tant on a utilisé esprit na ye donc Élisa a eu na connaissance. Ebi ke molimo nzambe nde elobelaka ye. Mais na kati ya likambo atie molimo nzambe te azo engager nde esprit na ye. Nebi te so lelo to lobake prophétie ezalaka esprit ya mutu nde zoloba na pa nzambe. Toza na connaissance biso nyonso toyebi ke eza molimo nzambe ezoloba kati ya mutu. Mais tant que Élisa zo insista lobi que mon esprit n'était pas absent, tant que kende rozelo kana c'est que Élisa zaki na notion il y a esprit ya nzambe. Le problème est ali ton esprit soto sangisi yango. Tongi to bimisango nzamba lobelaki to bebisi Bible. Pour côté nzamba lobela batu na Bible. Bible zoloba. Élisa ye eli plutôt alobi sinon à ma parole. Mboule robeta te pendant 3 ans et demi. Alobi te kenzamba lobelinga mboule beta te pendant 3 ans et demi. Alobi sinon à ma parole. Mboule robeta te pendant 3 ans et demi.
wana bato bazaka d'accord nango sinon à ma parole mbule robeta te pendant 3 ans demi donc a sali miracle moko na déclaration ya maloba na ye moko tozala d'accord nango mais so parfois mususu le démoté pe longo na bible na ebité pourquoi comme un problème eza na eloko na koloba bible il faut mutu otanga là olobi ke toza na bible le serviteur de l'homme de Dieu azoloba mon esprit n'était pas absent. Géasi azalaki na Géasi azalaki serviteur ya Élisée. Hein? Serviteur Élisée. Et lorsque oza serviteur ya mutu ndenge azalaki wana azalaki connecté na onction ya papa na ye cela veut dire spirituellement bazo travailler na bomoko yé na père spirituel na ye même biso tozara même moi lorsque je fais mes services même j'ai déjà dit où est le Dieu de mes pères a esprit ya nzambe o et travaille qui na batata na lorsqu'il parle de mon esprit il n'était pas absent il parle d'alliance que si wana yonde mutu o non 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 la Bible zani la Bible est faite pour nausani quoi interpréter de la part d'un ya nzambe non en réalité dans l'homme tout ça là bon, question dans les abos. Je vais te poser la question. Maintenant, Olingo confirme biso que l'homme de Dieu abimaki nanzo parce que Bible peut obiter que abimaki nanzo tonaï. Mais il parle que mon esprit n'était pas absent. Tu me parles que s'il vous plaît, je dois poser pourquoi m'agiter pourquoi? Na poser ma casse. Na poser ma casse. Na kimia mama. Olingo confirme biso que Mose na Nzambe akoko bimala nzoto na ye so ye moko alingi ata nzamba boyi parce que a commis déjà koloba de la part kasi yango na lobi ka abimi na nzoto ne ernyo surtout yazo linga bimi na nzoto yo ke loko nga nazo expliquer yo j'espère que na débit na avertissa que loko moko na lobaki j'aurais un peu du mal ya koloba eloko nyonso tout o ezo salama eza attribué kaka le diable nde muto asala ngo. Si na pesa que exemple ya Moïse wana Moïse abwaki nzete komi nyoka ba magicien pharaon ba bwaki nzete ekomi banyoka elobaki mingi eloko wana na lobaki eza déjà avertissement mobimba cela veut dire lingi olobani le même eloko okomona ngo pas le diable eza le même eloko okomona ngo pe pas nzambe lingi koloba tete na répondre yo lingi koloba te ke soki le diable asali eloko wana nzamba okosala eloko wana te eza mabe eza bongo te na pesa exemple moko pe na pesa témoignage moko kende vérifier yango tuna ata basala nzambe oyo yebi to bima na bango sika mo boye biso eza bongo salama un jour to kenda ko sa service ya délivrance ya ser moko perpétue na nini na soki na côté na yolo eloko se passé là biso eza to koti na prière pendant 2 jours mwana na banda so délivrance te esprit ezo insister mais okende te tozo bonde ezo insister ezokende mama 3e jour to banda ko prière na mona ngo boye vision claire pour ko ebimi mutu na nzoto na kati prière na pesi message wana tout évangéliste Arnold tout évangéliste Joël kuma baba oyebiso tout na ta papa Josué Lokambo oyebiso lokwana na kati prière na lobi pendant que to sambela awa na moni pourquoi bimie na nzoto pe na détailler pourquoi na nabi pourquoi na za muke munoko songe boy ser wana la te kanga dadi na tindi sujet to bonele loko nyonso tout bata na nzoto ser webima wana na nos frères notre travail na département intercession ni prédicateur ni ministre de Dieu to bandi o prier ser agangi oyo keloko etambole na nzoto ba fi ba e ba kangieli puta ba bandi o benga pantalon ba benga pantalon kaka dete na pesa pourquoi bima batu ba koya na service oyo bato baoki somo babandi okwa bato bandi okriye nzambe azalaka to limita nzambe te na babiloko bon nga una okende plus lo moni babiloko lokola tolobela ndeti ba voyage astral eza babiloko mwa muke biloko ya mike makasi eza ba voyage kutu eleki voyage astral na makasi oyo nzambe asalisa baserviteur bon le problème na nga na okolobaka il y a d'autres opérations na bible to mpe na makambo ya nzambe tondima yango mais d'autres opérations toboya yango bon ekosenga vraiment enseignement mon côté pour en fait il n'explique pas comment agiter tu n'as comment agiter non on a mon volume mati makasi bon yo yebi biso batei tango loko mo bandi o matiso onction tango moni ko bandi ko kweya e matsaka bino mafuta ko kende pinza ko confirmer omoni awa to luka tozo luka raison te est-ce que na tuno question tozo luka nde vérité na tuna question tuna pourquoi
Question aux hommes, c'est un cas vrai ou faux. Et puis tout continue. Kolobatek explication. Wana continue à question bongote. Il y a d'autres choses. On peut si réponse justifier. Banana na oui. Non. Après, ok, nous justifier. Non, la question continue. Non, piège. On a dit oui ou non. Après, on s'est justifié dans ça. Vrai ou faux? Satan a un adversaire Yanzam. Vrai ou faux? Satan a un adversaire Yanzam. Oyo qui question. Bon, on a une Bible zoloba. Na lobi faux. Satan a un adversaire Yanzam pété. A un adversaire na biso Bible le diable là vous voyez c'est quoi? Et comme il y a Kanda, au bébé c'est mission. Joa kimia. Na somba mai. Somela mai na milanga problème. Na moni tout pemi. Na mo pepeza. Mali les ali. Na toka. Mbule beti déjà. Bande kola msuba ba invité na Kinshasa elanga ici mbule beta ki. Non. So moi prophète toka c'est que litanga. Te amati fatima lo babweko. Voilà. Prophète ko toka na bibliothèque mikete. Pesa ba cinéma mikia bomone. Ouais. L'humilité précède la gloire. C'est ça. Yo cholo bawa. Bon, c'est là na olobi eza faux hein. Mabi faux. Adversaire ya mutu eza oyo akokanisa na mutu. So ba benga adversaire na yo. C'est que nazo kokokanisa na yo na donc na mona ke to andenge mo. Vrai ou faux? Na oyo sala nga pe na capable en sala. Oyo lobi wana question otuninga na Bible ezate onga na peso réponse na Bible ezate. Nzambe na ngai kosi na Yuda papa na bana yosu na biso. Papa Inès na Bible adversaire eza muto yo hein bozana fara bo mekana hein ouais toyo bosani makambu ya sali ayo poko sala vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux uti koloba awa ke Moïse abwakaki Pharaon pe abwaki eloko Moïse abwakaki ezalaki ya Nzambe eloko pe Pharaon abwakaki ezalaki ya Satan ezalaki te ke Moïse abwakami Pharaon pe abwakami babandi kobunda te babwaka biloko yo ya ba maître na bango siko yango na lobi yo lobi oyo Nzambe akosa Satan pa koki osala ya na bi vrai ou faux baza ba adversaire. Bon, otunenga question. Oh, lobi te ke oyo Nzamba ko sala. Otunenga question. Vrai ou faux, Satan aza adversaire ya Nzambe. Téléspectateur bo ngana lobaki eza faux. Satan aza adversaire ya Nzambe. Na zwi yango wapi parce que yo nde muto bandi ko kokanisa Nzambe na Satan en disant que o Nzamba ko sala Satan pe o lobi te ke o bande Satan ko sala biso pe to ko sala. O lobi o Nzamba ko sala Satan pe akoki ko sala. C'est ko zo kokanisa Nzambe na Satan. Oh là là. Batu boya osunga. Les exemples. Kosi na Yuda kita papa. Est-ce qu'on peut retirer yango? Ko retirer ndeti. Oh Jésus. Mama ba retiraka eloko oyo. Papa Inès. Olobi boye. Nazaka na malobano. Olobi o Nzamba koki ko sala. Satan ape akoki ko sala. C'est que Satan a adversaire wana yonde mutu lobi te mutu na lobi papa e uti na munoko na yo na munoko na bi Satan za adversaire o lobi boye o Nzamba koki ko sala Satan pa koki ko sala o tie bango na même point d'égalité donc Nzamba ko sala Satan pa ko sala yango e uti na munona ngate e uti na munona yo ndenga na lobi bato basala makambu ya kokokana o abeti boye o pe abeti boye bakokani même miracle. Oh là mais là. j'avais différencié ça. Yes, yaka. C'était Moïse et Mélia. Est-ce qu'on peut encore retirer? Non, c'est pour confirmer les bisous que Satan. Ndamuna lobité. Ba Nzambe bo commenter. Papa Inès a lobité en plateau que Moïse a boit qui était, Pharaon a boit qui était. Est-ce que papa Inès il t'aime ça ils étaient à Moïse et Mélie s'il vous plaît non souk ça na lilobano lobi oh Nzamba koki ko sala Satan n'a pas koki ko sala uti na munoko na nganga de lobi yango donc lorsque Nzamba sali Satan n'a pas koki ko sala oui
Même si le Nzamba ko ça Satan ko ça te. Te yoka no eloko mo. S'il vous plaît, olobi on Nzamba ko. Comment côté o nyoka Moïse Emele ya Pharaon. Tolobi boye. Tolobi conclusion. Quand ils sont opé la face. Tolobi boye. Olingo ko isanga tolobi boye. Na ko isote. Okoi déjà yo mo. Na ko ite. Biloba nom te ko ite. Na ko ite. Ya ko comparer Nzambe na Satan jamais ko comparer Nzambe na diable. Bon olobi ke na ngeli kaka eloko na lobaki. Oh là là, émission na bidon so ko pesa nga mwata. Émission on dimisanga eloko ko bimisanga. Na dimission te papa. Non, loko la mutu mwa so loba makambo za. Eza ndo lingo sala ke même bande ko ba landa biso ba comprendre ke yo mutu obandi ko loba awa na plateau oyo. Que okoma na ba limite banda mukolo tanga vexé ya Moïse. Afuli nyoka abimisi nyoka ape nyoka yo peka mto lobi suki sana suka nyoka ya Moïse Emele ya Pharaon. Est-ce que tozolo ba des sujets ba di vexé moko pa koza makasi moko pe akoki merci ya kolemba. Merci Papa Ines ko toucher ngate pardon toucher ngate ko simba ko ya obeta ngelo pardon munamta simba bala nzambe babunda te mama pardon nazo yo kama lili bole betelo pardon mama Tiffany sikoyo tangu yo lobi bongo na diversité moko koza makasi moko za fait mais baza ba adversaire yo ngala tuni yo Nzambe na Satan baza ba adversaire na boya ngono bi baza ba adversaire te mama na ngai mama yake baswali ba benga mama yake na mama nazo boya mais tango comparer déjà Nzeta Moïse au comparer Nzeta Pharaon olobi na ngoto na suka moko ko yaki c'est que ba adversaire mais Nzambe na gagner kai na koki oloba kasi pesa na hôtel loba na pesa obi tango lobi awa obande ko ganga te pesa nga tala loba pesa nga vraiment na pesa combien te ezanga justement c'est 5 minutes oyo moko lingi faut tanga pe na koya ko pesa nga ata 5 minutes 5 minutes ouais voilà na ke na explication na nga donc awa na 19 au 4 loba na pesa na lobi yango le diable aza adversaire ya Nzambe te wana déjà adversaire ya te na retiré te nazongi kana ona bandero loba le diable aza adversaire ya Nzambe te aza nde adversaire na biso ndenge Bible zo ebisa biso le diable là vous voyez c'est votre adversaire c'est que diable aza randa adversaire na biso aza adversaire ya Nzambe te yango na elobeli na nga na lobi le même eloko Nzamba koki kosala le diable peut akoki ça comme kutu kokende plus loin na benga diable déjà imitateur cela veut dire akopiaka n'insista qui n'allait parler nanga likolo déjà que azana eloko a créata utiliser kaka o Nzamba sala yango na lobi ke le diable azana eloko a créate a imitaka jamais na kozwa le diable na comparer na Nzambe yango na lobi ke tant Moïse abwaki nzete e kominyoka Pharaon pe ba magicien ne babwaki banzete e kominyoka na suka nango na lobi ke nyoka Moïse emelaki banyoka nyonso ya Pharaon engi kolakisa nini no atalisaka ke Nzamba za tout puissant bon ko comparer engi olobate ke soki mama nazoteka boulangerie wana esala mapa boulangerie wana pe mususu ba osala pe mapa na bango baza na diversité te un mususu bango nyonso ba osala mapa mais différence e cause la qualité ya ba mapa o bazo salela ko kende oyo aza adversaire o eza lokola baza batu moko babundaka batu moko baza lokola na mwa égalité bon bakoza pe na égalité mais égalité te baza na baza ba adversaire donc deux mois eloko bongo na okay koloba nga Matifani donc na répéter kaka o nga la lobaki na bengi le diable te aza adversaire Nzambe un mususu mutu ayeba valeur na ye te le diable aza ndi adversaire na yo Nzambe nakoki jamais ko comparer ye na Satan na lobake baza ba adversaire na côté réalité ya wana te raison pour laquelle nyoka Moïse e finira toujours na komela ya Pharaon cela veut dire nguya Nzambe e dominaka toujours ya Satan mais sauf que onga na ebi Satan aza imitateur aza na eloko ya sala te a imita kaka oyo Nzambe asala donc Matifani na mona pesi vraiment explication na natikali kimia na bite sokolo ba 5 minutes kokita 5 minutes kokite osenga 5 na pesi explication te tozoki na 14 toza na 17 na 2 minutes na loba boy engi koloba te ke soki diable asali eloko wana Nzamba koki osala eloko wana te to Nzamba asala eloko wana te
nga na rote ya bongo te pe arrivé que loko yo moni yango epa nzambe okomona pe diable a produit yango comme exemple lelo tomona ba pasteur ba obikisa batu le diable peut guérir batu tokoloba te ke nzambe na satana baza ndenge moko tomona ba pasteur bazo sakola ba prophète ba sakola le diable pas zo sakola mais baza ndenge moko te diable aza photocopie aza mutu a imitaka aza mutu a trichaka toko comparer nde mona nzambe te baza jamais na diversité po nzambe aza kutu na ba ange o baza plus puissant que le diable comme preuve un jour okanga Satan pendant 1000 ans akokanga Satan pendant 1000 ans pour reine millénaire efungwama yo lo ba ange wana aza na force nde mona le diable donc na roki ote alite ya te ke Satan aza ndenge mona nzambe baza na diversité wana lite ya wana vraiment na munoko na nge robima te mais sauf que nayebi ke biso bana nzambe nayebi nzambe aza vraiment likolo ya nyonso tout eza na eloko moko te oyo tokoki kokokanisa yango na nzambe mutu azo photocopie babiloko ya batu mutu azo yiba babiloko ya batu nde aza faible po soki dako okomi kofotokopie eloko ya batu seke ozali na mayele osala originalité te yango babiloko tokoloba spiritualité eza monde moko vraiment eza très profond très vaste eza d'autres choses pour comprendre yango elukaka na lisolo te mais il faut expérimenter yango d'autres dons d'autres dimensions nzamba memi o expérimenter yango ndo oza na facilité ya o convaincre batu na oyo ezosalama. Merci vraiment. Merci. Nabanje monsieur Sina. Toza sune loto lobata. Te faux loba. Ah non loba neti ni ngazo poser ka ba question yendo lobby. Te faux loba. Tango au moins tango zo esi voyage astral. Obetinge loko wana. Na bigeze loko basala nzambe belé bakoma bababa na ba plateau. Ngana linga ki ozwa ka kimia. Obimisa nyonso. Ngana lingi yo tu na ngande mutuna na po naza na ba réponse. Te nga mituna na otuna yo osenga ngai sous 5 minutes. Nga mone monsieur Silaka. Et monsieur Sila. Mais otuna nga ngona makasi na vibration. Te na ngana tuna mende kendeleli. Et monsieur qui est bien. Monsieur qui est bien. Bon, nzambe azwa lokumu yo ndo za journaliste. Vrai ou faux? Ah, les accords vrai ou faux. Pour lobby pendant 5 minutes. Kambo vrai ou faux et uchi susu wapi. Mais on se kama kambo yo lobby on a retourné la vrai ou faux. Na kezo ya ngate. Vrai ou faux? Oyo nzamba kosa satana kosa. Vrai. Vrai ou faux? Oh satana kosa la nzambe pas kosa la. Vrai. Vrai ou faux? Muto asalaka eloko o muninga sali a tricher. Muto asala eloko muto asali. Oh Jésus. Muto azo sala eloko. Vrai ou faux? Mutu oyo yo a sala eloko muninga sali e pas sali yango a tricher. Vrai. Vrai ou faux? Satan na nzambe ba tricher ba trichanaka. Merci. Lilobana souka. Pardon. Lilobana souka. Lilobana souka. Lilobana souka. Na pesi vraiment. Merci. Na batunya surtout oyo balandi émission na biso. J'espère que bomoni yango ndenge kendeleli. Nzamba lola zwa lokumu toujours. Nde tokoki mwa mukia kobondela na batunya surtout balandi émission na biso na kobondela Zamba lola na recommander mutu nyonso alandi émission na maboko na yo o aza na problème pesa solution na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci papa Inès. Togoya kozwa parti kaka ya ba voyage astral. Na émission goya tokolinga pa to beta c'était na ba voyage astral parce que comme mingi na ba église pe ko beta ba tebele mabaku. Tokoyeba yango mais awa biso na le Nazareth to mataka Jésus. Donc tozo matsa Yesu to diminuer te. Biso tem to diminuer. Déjà ba diminuer kala. Papa yo biso comme lo baliso angai. Ah, ouais, kata yo mo. Dazo puyozote ya bien matifani. Ozote ya bien faute ya biso. Yo lobi ya yo. Na ba biso ko lo ba nga papa Inès. Ozote avec onction maman c'est porter ça. Ah, gloire à la Amen. Amen. Donc tozo matisa
Yesu Masia o salonga na eka la Bible dit que a livra Satan à spectacle. Donc allez-y comprendre que panja Satana eza panja nzambete. Ya mona mkolo ameka bisabitumba kuna likolo logola bakokana kana nzambete nzamba tindela eka muninga ni mo ange babunda. Donc obanga na ote soko yoki papa Inès a comparer awa o Satana ko sala nzambe pa ko sa o nzamba ko sa Satana ko sala. Donc eza na ngobongo te donc ya pas match nzambe amukonzi na bakonzi kombo na Yesu. Amen. To kutana mikolezo ya abonnez-vous et partagez. Ciao. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe alona samia